Bino même ba diaspora boza na ba pays étranger bozo zo mayele kuna po boya ko investir na mboka na bino. Sala nga pasi kaka bozo beta bandeko na bino ba congolais ko beta musique kuna po zo mo likuta na ye obetie bozuna mutu moko musicien ba mongo moko koma libumu accordéon na poto kuna amal traitaka ba musicien. Ngai dernier featuring na sala kina Papa Wemba et puis je chante avec Jean Gobal, Jean René Go, le boxeur KO. Mais aujourd'hui actualité nanga mingi so zelinga na kota musique okozwa pas joano lobité okotalanga na pouvoir ancestral ndenge baza ko kanganga arbitrairement banlèvement pour un chef coutumier ya village Djelo Binza balingira désordre dans la kati ya Mbinza surtout mingi za na kati ya commune Ngaliema par monsieur Imanda na ko expliquer bino même ba diaspora. Bana poto, bana kin, bana monda te, émission na bino yaka na caméra yango yé lisusu avec votre humble présentatrice Elle Blanche la Baronne. Tozana invité na biso ya mnene awa. Bon, yé moko ko se présenter, boko yebaye. Bonjour papa. Bonjour la femme sage de la presse africaine. Ezabongo hein. Ezanengana papa. Bon, ba téléspectateurs na biso ba lingaye ba komo ozanani. Tango bazotala, bazo belejaki bazali boso ya mfumo Mbinza, Djelo Binza, Kimpe Pierre Mikasi. Nazalaka fier ya kotanga kombo Kimpe parce que c'est lui qui a côtoyé belge na ville ya Kinshasa. Kimpe Pierre donc libili menkodi Emmanuel obayeba kinga na casquette ya art nazalaki lelo yo famille pesa kinga confiance nde naza ko vandisa makambo nyonso pona sunga pe libota na ngai Djelo Binza ne tombera jamais parce que nkame Kimpe Pierre bango babotaki ba papa na biso ba papa baboti biso tezo sa fierté na bango donc suite de la groupement Djelo Binza grand chef coutumier Kimpe Pierre décédé 54. Après la mort de Kimpe Pierre, pouvoir na biso komaki en désordre. Jusqu'à présent, nde bayiko zongi sa makambo maboko kisimbi kintsonza. Baroleka wapi? Bana poto tozaka na émission na biso yaka na caméra voilà to yambiye moko cardinal Libili kisimbi kintsonza. Voilà yangwana lobi bon. Bon papa na biso cardinal toza na mwa mituna mike to lingi to yeba. Nengi ozalaka musicien, nandenge oza fumu. Mais quand on connaît ça, des fonctions, est-ce que il dérange à côté ou bien ça n'a pas de difficulté ton nengité? Nazalaki musicien international. Je ne suis plus musicien, Naza Sikoyo, grand chef coutumier. Donc attention, musique ezalaki sans, hein, nabotama artiste et musicien. Je suis l'homme de la culture. Mais pouvoir ancestral est allé désigné par la famille régnante. Exactement, le chef coutumier à Satan, oh monjana, mon fononga pesa ki bango. Satan cité, oh est allé désigné par la famille régnante Kimpe Pierre. Nde evandi singai po libota e pambwa ma libota e zonga na esengo. Ndenge na lobaki na bino le 1er août ba ndeko nona yambaki bango ba yaki kotala ba 100 jours nanga bazo benga libili me béton kombo wana très bien libili me béton ba koleka wapi baya na moyi baya na butu na okanga bango ba dispatching na bango si bakitsa ba avion na bango kindoki na okanga yango na yepo na social ya mboka na biso ebonga na yepo na social ya Djelo Binza ebonga muumbu azonga na droit na ye muumbu wa Djelo Binza azonga na kati ya centre ville parce que auparavant il y avait que Ngangwele Kimpe Pierre so botel ba arrêté belge boromona belge o akoto yaki belge c'est mon grand-père Kimpe Pierre le loyo famille italie moi pour moi la kama pouvoir eza makila makila na botama na makila bokonzi banda na zala kiti na ba orchestre na tamboli na zala ga mokonzi makila bazo kimango na nzela pour na frontaka danger bon lelo oyo nazali grand chef coutumier ya village Djelo Binza na ye poka kate na ndeko na botami na ye to ndeko yanga te yo poza muumbo soko boti mwana na Paris obenge nani Parisien. Merci.
oyo tu babotami na ville na biso baza mpe bawumbu bandeko na biso c'est ça alors toye sikoyo ki chef coutumier na biso ezaka ya kolata bilamba binsekwa te toye rock and roll to changer makambo ebele po boyebaka chef coutumier kala te kaka mabele te nga na ye chef coutumier akoteka mabele te na ye chef coutumier natala na bafonctionnaire oyo batonga te nasunga bango mpe batonga sumboka Cardinal Libili kala makasi oza la page te naza na album na ngai dernier featuring na salaki na Papa Wemba et puis je chante avec Jean Gobal, Jean René Gol, boxer KO. Mais aujourd'hui actualité nanga mingi so zelinga na kota musique okozwa pas joano lobité okotala nga na pouvoir ancestral ndenge baza ko kanganga arbitrairement banlèvement pour un chef coutumier ya village Djelo Binza balingira désordre ezala na kati ya Mbinza surtout mingi ezala na kati ya commune Ngaliema par monsieur Imanda na ko expliquer bino même ba diaspora boza na ba pays étranger bozo zwa mayele kuna po boya ko investir na mboka na bino sala nga pasi kaka bozo beta bandeko na bino ba congolais ko beta musique kuna po zo likuta na ye obetie bozuna mutu moko musicien ba mongo moko koma libumu accordéon na poto kuna amal traitaka ba musicien non moi je sais que mutu azana poto azana vie ya bien azala combattant message nanga na kopesa ba combattant ça devient doux comme ça le mot combattant moto aza na vie ya malamu même na niveau ya Europe akoya kini po somba lopango na ye atonga ndako na ye akota na distraction te Congo oyo eza na besoin ba distraction te Congo oyo eza na besoin ba futilité te Congo ekomi ko senga o mokonzi mboka sala malamu apport na yo apport na nga apport na ye apport na yo to pesi na gouverneur de la ville akoza la ennemi ya chef de l'état te faut asala pour la hiérarchie na ye pe musale kene malamu et pe sabango ana tango pe ya présent intel mboka ezalaki malamu c'est ça ce que moi je veux oyo tu akoleka ezala yo na poto oleki contre le chef de l'état zonga na eloko naza koloba moto aza na eloko tende asala kabisala sala mais moto aza bien pour via moto eza moto ezana batu mususu ameli bazododo aniati na ye mambeta mena ko servir Congo comment na ye na ambition na ngezali ya koteya bandeko nanga bimela ezana tina te atoza nzala mon frère kota na simanda ko zoma tembele lia la vie continue tota la lobby apport na yo ba konzambo ka pe basana besoin nango faut yo pour ça la malamu même na quartier 50 personnes ozana bango bazuma 1000 francs moi 2000 francs ya komelati Congo vous comprenez nzambe nanga Congo mukolo nini batu bako vanda bi Congo kitoko na omelati 3 fois nazolia 3 fois na journée je crois voilà moment est commis le moment est venu moi je sais nga nazaka na chance ya kosola bakoko nanga nzambe bakoko nanga comprendre parce que vous tout ka fana mpambo fana to vidi là nga na ndima ka bakoko nanga nzambe bakoko nanga ya sala parce que lelo yo na habite nzambe fabriquer na lisusu ça fabrica sala nyonso siko biso sala ya malamu na mokili mokonzambo kaze nemi na yote gouverneur kaze nemi na yote bourgmestre kaze nemi na yote général kaze nemi na yote on pour na Congo ça habitude moko okomona moto ça ndeko za bourgmestre te attendez comme chef de quartier te mais soit si sur la politique na coin distraction on laisse la sarama element nzemoli panda te katanguba ozwa ndeka oboko la bana obota okomona ke Congo mokili za mabete ezandi biso bata mokili donc c'est un peu ça nous sommes là pour na ko dénoncer ba mabe o esa ba commune Ngaliema ya MSC Imanda aza soki ya chargé ya nani soki ya nani Imanda aza ko sala magui alingi pouvoir vanda moko te na Mbinza abimisaka ba chef coutumier lokuta po ye allié boye baza ko yede mboka na biso te tu vois aza soki ya centralisation. Alors centralisation la tchana commune Ngaliema aza ko induire bourgmestre Dieu merci mon Mbinza aza ko induire une erreur or que c'est nous qui mpe to ko pesa bourgmestre wana makambo ce qui est bourgmestre à comprendre te que ngana ko pesa makambo est allié. Bon voilà Cardinal Libili même au lobby ba bien na Congo Mexico na bana Congo bana Kinshasa to lingi to yeba et là on y a bien auto causer les panayo tant que chef parce que te biso mingi na bande monayo tozo mona déjà ozana ndila bien et là on y auto ko espérer panayo. Merci Nanzembo nanga ya Congo wana lobaka ensemble consolidons la démocratie plus jamais la guerre à wana Congo
ezalaki déjà oyo yaki ba prophétie parce que na ville na biso ya Kinshasa guerre osalamaka souté et kozalaka jamais non na Congo ville na biso parce que quand on parle Congo c'est la nation chef de l'état za ko diriger nation mais na kati ya nation wana ezana ba gouverneur ya ba ville na ba ville ngai mingi na za ko adresser na gouverneur na biso ya ville ya Gentini Mbaka Ngobila je salue à passant. Nous devons consolider la démocratie, plus jamais la guerre à Congo. Et ça, dialogue, c'est très nécessaire. Mais na promettre le peuple à Kinshasa. Et là, on a lobby na bino. Mon frère, ce n'est pas dans le lobby boka Congo lobby bongité. Nazaka mutu. Nana eloko ko sala te na Congo. Ezali yonanga. Yonanga to comprendre que haine ezana tinate, to tika keto. Totika kotonga ba politicien na coin ozana noko député te ozana noko bourgmestre te mais aussi même sur la politique na coin na répéter encore ce que tu comprendre yango Congo na biso ekene liboso Congo eza suna besoin ba fertilité te Congo to suna besoin te ya chef coutumier moulayi chef coutumier mokose te to suna besoin même ba chaki chef coutumier wana elongelo ko la zabolo na mboka na yebo tika e tranquille asala yo muta bureau de quartier yo muta commune centralisation imanda makambo ya famille ba to etali yo te pouvoir continuer bazorango na famille l'état ko sala nde mikanda soki famille tie mutu na bango soki to comprendre rango naza mutu na kolo balelo no bibilo balo na TV bana kini oboni coronavirus wana ngana ko silisa ngo mensonge makambo ya nzambe to tika nzambe azo ba décision nango biso to kolela na banzambe bakoko na biso potata nzambe mokeli na likolo nzambe bakoko na se bato lukuta baza ebele na okanga bango aleki na TV alobi ke coronavirus ngana na sala ki bona silisi yango muyibi aventurier bazo distraire mboka na biso tona besoin de fertilité za la société moi ça kitoko miyeba tina na yo po bino pe ba vie ya Kinshasa problème engagement oyeba nazo kende na sala émission po lobina zala nani soki mobali mo na jeep abengi yo OK mango po za na jeep akosi yo tanto ko bala yo te o comprendre ba jeune fille akini soki ba comprendre yango et puis batiki makambo makelemba mitumi sa to mitumine po ba jeune akini ba jeune pe ya poto ba comprendre que non nazana poto na ko so mayele na ke ko sa entreprise na Kinshasa po bandeko nanga pe bazo moi 1 franc bana poto tozala pona ko soutenir vision et malamu na mboka na biso Congo je crois na ko sala bref yango na ko loba nazana ngana mingi ya ko loba te moi tant que mfumu mbinza mais masolo mususu za nango ya musique to ko parle lobelango si mana monde ya production na koti je suis devenu producteur ya ko produire ba jeune label nanga ezali une fondation Kimpe Pierre. Bon, merci, bah remerciement nangai mingi na pesi na staff nangai staff technique nangai nyoso bureau nangai Kimpengano Gabriel président Igen Sabala président des jeunes cordon Claude Ngonzo ya maman Angèle na pesi pe ba konzi na biso no mboka mbote nzambe a visiter bango boanya sagesse intelligence ouais bana kin bana photo bana monda te wana ezalaki émission na bino yaka na caméra avec votre invité oyo boluka ki monta mulai ye wana boyoki ye moko cardinal Lubili me fumu bo s'abonner na chaîne na biso président Titi na yebi ki ozolanda nga na minute o bambote belé tomoni maman Charlie moi c'est ambiji moi c'est ambinga $100 c'est quoi maman où met la place aux alliés sanité balobi ONG ya munene o ekamba mana ye moko maman Charlène maman où met les pas aux alliés balobi Jolili Kisala talakayo balobi maman Kati na Canada grand réalisateur Bridada sans oublier Jiparano, pas Jérémy Catalico, mobile ambiji $100 c'est quoi? Les aya koinda tozana Jiparano, yemo kwa zawana président Jérémy. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso extraterrestre pro. Naibi ke boko zoya bien koleka parce que Brida Fondation zawana na mon Kenya ezaya koinda naibi ke bozaya ko sepela to kutana mikolo zali ko ya bye bye. Kolo longola ngai bo moto. La kisanga bonzambe na yo bomote kweya bazwa kanzambe mbapesa kana moto Abraham swizambe apesi na Isaka swizambe apesi na Jacob o yango biso tosengi bozambe na yo papa onode yes
nzambe